Tout d'abord, il y a qui vidité. Et ça y est que ce qui va remarquer, oh bazali na stade, loba oh bazali na stade, ne ba beta ba mwanza na bango libanda. Mais oh bazali na stade ba remarquer que ba policier bazali ki pour que ba vandati. Donc il y a liboso déjà ya ngwana. Ba policier bazali ki wana donc tembe ezaku tuteke moto a rotia tembe na moto na stade té. Ba moto azali na stade a comprendre que awa ma vendre des états pour policier au bengano déjà. Donc au mato kita ato lobi bongo ato olingo sala so ndeni yeba ke policier azali ki wana moto akoma zati omoni ngai kutu ndeza bona batatemba bongo na linga ko expliquer bango te yo tikala ndengo tikali wana mais si to yebisa bino ke faire ça piler dia fali ata faut chanter balebele faire alaxia ke azara popularité ba golom ba vimbisela ka ba kansa net ba yo tala mpia kane ba vimbisele bo on eza vina yo ata ngolo ba faire à piler fali eza lokuta te na ko selema kamude yemo ayebiki oui piler na ndengeni na nyonso c'est-à-dire que bafana na niende bazona sina yebisa bango ke fali fo bana niemo kumbalebele pour eza correction ngau na benga ngo correction de faire ndali ngai ka zong sa stade ndezalaki stade zongi ndezalaki ya on moni fallait pe makwaro fallait pe to protéger yango pour stade zonga ndenge ezalaki faire corriger nanu akamule bila mato imbala suka ko loba suti ke uzaka premier OK mbala suka ko loba suti uzaka number 1 na RDC kangam kangise na muno faire kangise muno kwa so na Brazzaville kuna ngasa mbatande ya mukolo wani za mbata mukolo ti orogaro asali wana ezalo wa sambusi stade na bango donc fallait vanda niemo mbalebele orogaro ga play wa asali wana merci na ba Brazzaville bo laxi bina ki bolinga artiste na bino roga c'était très bien vraiment batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation à boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divers à bosali binote à Tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divers bali ngambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Les abonnés de KO officiel, le Congo et Sengo officiel plus télévision, je vous salue affectueusement. Merci parce que vous êtes tout le temps abonnés, scotchés, très scotchés pour nous suivre 5 sur 5. Partagez nos liens, abonnez-vous massivement parce que nous avons un challenge d'atteindre 50 000 abonnés. C'est pas facile parce que nous sommes là pour vous donner les informations claires et limpides de vos artistes de la République démocratique du Congo et puis vous donner aussi les à côté parce que nous avons aussi le fait des sociétés. C'est très important de vous informer parce que nous avons remarqué quelques chroniqueurs ou chronifuati comme le Congolais Nebalobaka bazo relayer image ya artiste congolais bien témabé na yango moni nazui BG Manda Oazali journaliste d'investigation Oya Kitarana Terre pour Rolandela. Tous en la carte stade de Martyr. Nous sommes le 28 juin 2023. Toza Bomon Abisopna toi Likolo, vous remarquez toi Likolo. Pourquoi Likolo? On a vu sur les réseaux sociaux Nenge Batu Topé ba fanatique o babenga na kombo ya ba warrior na ba gaulois et komi bitumba na ba quartier na réseaux sociaux ezali challenge la kisa biso sima stade nga na poser question pourquoi vous posez question na ote na concert ya Fally Ipupa stade de Martyr et tonda kiti likolo. Je rappelle à tout le monde que Fally Ipupa a presté ici le 29 octobre 2022. Ferrigol a presté ici le 24 juin 2023 au stade de Martyr. Je rappelle encore à tout le monde parce que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ma voix. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ramène maintenant en image pour vous expliquer. Nous sommes au mois de juin. Au mois de juillet, il y aura la 9e G de la francophonie qui aura lieu dans la ville-province de Kinshasa, précisément au stade de Martyr. Et puis à l'université de Kinshasa, Natata Raphaël. Bah, matériau oeza awa, on doit le protéger parce que après la francophonie,
babiloko ekotikala ya ba Congolais. On doit le protéger. Kaka bino boyara ba match, kaka bino botalaka ba match na stade des Martyrs, bo réclamaka. Que écran ezate. Vidéo ezate. Nengo elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton na ministre ya sport Kabulo Mwana Kabulo François ba décida ki bazongisa marquoir oyo. Marquoir oyo ça vaut de millions pour ezonga pour na population pour na bana mboka. Na yango na concert ya Ferregola balingaki te espace oyo to bengaka espace secteur 12 na secteur 11 ezala na batu parce que toyebi que na ba événement ya minene désordre pe ezangaka te malgré l'artiste avait payé son assurance parce que ba cassure au bomonaki ba bavure salamaki l'artiste va pas payer parce que afutaki déjà assurance donc assurance oyo afutaki yango ne ko permettre ba biloko o epanzanaki efutama tozana BG manda awa na ko commenter belete bomonaki batu bazalaki te awa c'est parce que 9e G à francophonie et ko salama na stade des Martyrs on doit protéger ba bien ya mboka. BG manda bonjour. Bonjour Jean-C. Bonne santé. Qui miezali tembeza makasi ngamoko batu ba ondimate ya mona bengi yo mwana mboka o azali voix ya République démocratique du Congo osaki na stade des Martyrs ya Ferregola omona ki ne makambo eleki ozala rappel awa chaque jour na stade des Martyrs na ebité o expliquer bandeko na biso congolais nini pour na secteur 12 na secteur 11 par rapport ya vidéo ezalaki na concert ya Ferregola awa. Tout d'abord ezaki vidité ezali que ce qui bat ba remarquer ba o bazali na stade loba ba o bazali na stade tene ba obeta ba mwanza na bango libanda mais ba o bazali na stade ba remarquer que ba policier bazaki awo pour que ba vandati donc il y a liboso déjà ya ngwana ba policier bazaki wana donc tembe ezaku tuteke moto akotia tembe na moto azali na stade te ba moto azali na stade a comprendre que awa ma vendre des até pour policier au bengano déjà donc o mato kita ato lobi bongo ato olingo sala so ndeni yeba ke policier azaki wana moto akoma zati challenge za na réseaux sociaux la kisa sima podium na bino fali abimisi ya ezaki plein maintenant ekomi na tango Hervé Bataring ba fanatique nde ba sa challenge na bango ba place oyo ya secteur 12 na 11 eza vide ya ngomoni biso take ba pandisango to yepe na to pesa bango information ya solo to limbo la bango po ba comprendre omoni ngai kutu nde eza bona batatemba bongo na linga ko expliquer bango te yo tikala ndengo tikali wana mais si to yebisa bino ke faire ça piler dia fali ata faut chanter malebele faire alaxia alaxia ke azara popularité ba golom ba vimbisela ka ba kansa net ba yo tala mpia kane ba vimbisele bo on eza vina yo ata ngolo ba faire à piler fali poupa eza lokuta te na ko selema kamude yemo ayebiki oui piler na ningini na nyonso na plein na royemba na spectacle mamutu aleki ya bete ba play back awa faire au monde live ba tout ba sentir live chanteur azo yemba ya yembi wa ben semane beta place nini donc c'est-à-dire que ba fana na niende bazaona sina yebisa ba ngo fali fo vana niemo kumbale bele pour eza correction nga una benga ngo correction de faire ndali ngai ka zonga stade ndeza laki stade zongi ndeza laki ya on moni fallait pe makwaro il fallait pe to protéger yango pour stade zonga ndenge zalaki. Je crois vous avez compris message ya BG Manda par rapport à Marquoir parce que eza ba vi na etanga zolo ba ke Ferregola pilaki fali pour pas wana eza vi na ngala zana ngara motuni ba question mais vous allez remarquer que yepé déjà tendance na eza déjà que a soutenir mingi Ferregola ni kaboroni na palzuri ya biso to sala musana biso ya investigation tomoni na ba image concert ya roga ndenge sali plein à craquer oyo lelo pe na réseaux sociaux et comme ils sous comparaison parce que tout le monde na réseaux sociaux balobi fali pour pas yene mtabeti si roga tout le monde ba Brazzaville ba moyemba ke roga beti fali na ebité réaction nerozani c'est ça la correction na ça correction na Brazzaville faire la corriger nanu akamule pela mato imbala suka ko lo basuti ke uzaka premier OK mbala suka ko lo basuti ko uzaka number 1 na RDC kangam kangise na muno fera kangise muno kwa so na Brazzaville kuna ngasa mbata ndia mukolo wani za mbata mukolo ti
o rogaro asali wana ezal wa sambusi stade na bango donc fallait vendre ni mo mbalebele pour rogaro ga plein asali wana. Merci na ba Brazzaville la bolaxi bina ki bolinga artiste na bino roga c'était très bien vraiment. C'était très bien. Oui. Awape na Kinshasa le 24 juin tout le monde qui remise ya mutuka oyo bébé de Brazza akenda ki na yango et puis roga passe li plein mais to ki babi lokola mutu moko akufa ki na concert wana na ebite yo pour sous en information. Bon na zapena na information parité ezaki mutu akufa ki ezaki avant concert ezaki ta mbatu bazana ko kutu na kata stade ezaki ke mutu ngo banda ko mata mo ndenge zanga na porte boye entrer amati likolo po a filmer ndenge nini bat bazo somba ba billet ba okota ba oka mutu alongbo kuna bi sur place na chombo na yi po banda filmer na téléphone donc yego da koyi ko li chombo liboso chombo langi ko eli na nzoto apanzani sur place. Vous présentez comme sincère condoléances Armel Fongola pena biso pena Marquois Simanioso et mon anabatbaye basika tozali parce que c'est un ose insert et rubimalwa incrustation Fongola biso pena batba mona et sika tozali BG Manda. Pourquoi nous le Congolais quand nous avons de grands artistes tels que de Fally Poupa de Ferré et les autres to ndimarabango na pasi parce que comment on a yopenengo zoloba ezalwa net sous-estimer grandeur ba œuvre au Fally azanango succès ba concert au Fally a beta sala ba plein apparemment kondimango yozo douter nango pourquoi na c'est ça tozongi bien tant Fally nga beta concert na parmi bateau na ça les promotion bien na lobeli bien mokili memonaka na lobela ka bien pour sa patrimoine aza fierté la musique congolaise et sengeli ko tia poids à beta stade c'était pour la première fois, auto monaki wana et puis ezaki bien. Mais faire par rapport au temps na lobaki on peut bien comparaison ya bien zongi siko. Donc polémique wana er monga na zomona ngo fo ezala bongo. Polémique wana fo kende bongo pour l'instant ça soko que il a musi ndule. Comprendre? Génération mususu e bimi siko. Po ndenge ba beti stade wana. Ça montre ce que génération ba sali relève ya wenge. Pour wenge mutatika ki record likolo mais lelo yo mona ke malgré wenge mais yana ba descendant na bango pe basali na quartier latin malgré tout faire abeta na quartier latin abeta pe na wenge donc na quartier latin na wenge donc ko ba kofi pa ko za chance a comme dans moi de un côté à wenge donc esenga bina deuxième concert héritier pe fois ça en plein. Ça la plainte. Voilà c'était ça la ndambu. Ba spiritas ba yaki muke. Ya turo maintenant faut base la mobiliser au saranaté donc parce que concert a fait Rego là il y a le 24 ba Warrior ba bengango concert à Clan Wenge parce que babi azaki soutenu makasi na Clan Wenge par rapport il y a soutien au Fally azaki nango Fally n'avait pas de soutien. Kasi bango ba wanga na ke faire azaka mona Wenge tete. Ba wanga nat. Ba lobige o faire azaka Wenge tete. Ba wangana mais le lorsque ba comprendre elle a un problème mais du moins bazongi pena na nzela ya comprendre que moi na tsukalia ke belé faire allié belé ben très bien ngo lobi bongo ezaki nango Clan Wenge soki clan esala ki apuité engeza la plainte ezabe mabete le plus important ezaki ndeke oya yepe cartel la tête mona ba samtintu ba yakit akas donc ezana ngo wana ezamena ba raison te mais ba comprendre que faire na minute yo akamuli na Fally matoi fanda nie mon ko lo basute ko zaka nambe lazo préparer yo arena bongo faire yo kité faire toi en 2024 faire abeta na francophonie ça déjà ya liboso mais Fally pe na occuper pas abeta na francophonie donc yo arena 2024 faire ça nous sommes dans l'anda qui on pas madame chef de communication il a fait madame Laura Tendance na landa ki ninga lobaki na Caribou donc bah annoncé déjà eu arena 2024 mais date n'a pas samité. Pourquoi Batba s'est posé des questions? Pourquoi ce qui Fally à Betty et Sika il faut pas qu'un artiste congolais te fait répéter aéro bêta? Pourquoi ils ont ça là bon ce qui Fally à bandi ferrailler? Pourquoi ils ont ça là ma bon? Vous avez montré que Batba a raison que Fally a un guide. Non.
Et ça parce que bato ça la comparaison il a fallu na faire. Pour na relaxa que Fali a mis benga toujours que yende les premiers numéro 1. Ce qu'on fait là kaka pour na relaxa que habiter. Ngaso ezaki na linga komi bimisa te lingo lo bateke naza ya ngote. Na koyo na mpe ko lo bapeke naza numéro 1. Mais na koyo ko sala ngote pour humilité zali. On se comprend. Faire ya kaka beaucoup plus ya relaxa que moto so aza komi matsa mapeka ke yende moto muso azati. Comment très bien, propos n'engela qui Fali numéro 1, Ferre numéro 2. Ferre azara numéro 2, Ferre aya rapport dans l'accès. Yom toza ko mibenga numéro 1 à corriger. Donc to ko ba on a sens wana. Comment très bien, Fali fo bandaka, Ferre fo ya à corriger. Et ça question ko bandaka douté. A ko ino ko beta ka normal. On comprend. C'est-à-dire que même endroit. C'est ça. Il y a un pour les longs des abos, Tomatato Kita, ce toté, rival y a fallu, c'est faire. Rival y a fait et c'est fallu. Donc, bangonde, eux, les lots sont soit aux amoutous à faire, soit aux amoutous à fallu. Bafan na bango, bazali donc, baza bateau, balexike, soit public y a fait, soit public y a fallu. Et ça, on y a ressemblé, les longs des démontrer. Et puis, tracer, chemin à bango, on le baké, oui. Les lots bangonde ba grand artiste oyo bazo chapeauté na miniature et puis ba bimisi génération ya sika mbala moko o ezaki bangonde ba okonza na génération. OK. Nous allons boucler la boucle par rapport à Ferre Fali. On a vu aussi la présence remarquable de Félix Wazekwa ou a représenté peu na stade. Félix Wazekwa ebisinga iboy. Abisinga Jean-Cy Luonda pour na tunier. Okoya ko sala spectacle to oya pe pona plein à répondre ngabo au monde déjà mutazo ke na zamba autuna est-ce que zamba on a banzete zala pour zamba déjà zala banzete dongelo ba ke yene nga roya represter boazo ya pona spectacle na plein par rapport il y a phrase wana to réflexion il y a Moko Bongo monstre Félix Wazekwa que je salue affectueusement au cours réagir parce que yemo pa ki ko tala pesta des martyrs ata la penenge ba feri batala ki nenge batunyo so batala ki yepa ye ko tala na ebité rolo banini pona Félix Wazekwa et puis ba fanatique na ye ba benga bango ba cultiver asengi na ba fanatique ne bo jour ya représenter na stade de martyr chaque fanatique aya na sachet ou na sachet na ndako aya nango o nyoso romela o nyoso rolia boaka acha on a kata sachet et puis abima nango bon na mamba Wazekwa pena lingi na obetel sauter c'est-à-dire atikala ko laksa bolingo n'était pas fait ngai na Aza parmi ba vieux ezaki to ando solane bien. Omoni na net aux araboy. Photos arabes vrai. Il y a des choses où ezaki moto musoso na acte à poser et tindio linga mingi. Wazekwa ngaba na linga mingi par rapport ya réflexion na yi, à réfléchir bien et puis omoni na ebité so ezaki makambo ndoko e bandoko lobise bongo po azaki na guerre na Koffi Olomide bien comment po makambo ya bandoko loba na Koffi Olomide onde ye monde mutako musala on ya na lobi pona ko éviter ba makambo belé nazala ngana besoin tri na sala ye promotion so az artiste atondisa az artiste nga na minimiser abatuté so atondisa atondi c'est normal to betelega maboko az artiste mboka mais na beta pena li sone boy naza vraiment na sentiment na té ouais donc to boucler mamba Félix Wazekwa to esikoyo to lali to la moki to moni le pasteur, le frère, le chanteur, l'artiste Mike Kalambai. Il est pas un stade de martyr, il y a aussi la booking, réservation pour un stade de martyrs, il est pas prester un stade de martyrs pour na ko sepelisa ba fanatique ko sepelisa bana nzambe ko sepelisa République démocratique du Congo makamango nenge ko mokendele to la lipe to la muke to moni da Moïse Mbi abwaki affiche maintenant nous yemora lobité frère Mike asalaki bongo mais yemoko ayesko sur place na habité ma ambassade peke na ngambo mususu yoro lobani to zala wana ya Mike Kalambai. Frère Mike Kalambai, c'est mon frère à moi. Donc, tout ça l'aura déjà bien.
avant koma lelo ndenga komi to utine ne banzela moto anoko kutana to nosola bien to anoko yambana po ezaki so to kutane boto yambana c'est manalisute non to kutane place ni lelo pas comment akoma ni moto akoma okota na présidence moi facilement biso ba bola to sandeni biso tiral depuis to zayi ba bola to tiral na ki bola na biso mais je crois que pour un stade des martyrs to zala na pour accompagner na degré nyonso oui sengeli tu les peux voir pour l'événement. Oui donc on est vraiment ensemble donc presté le 27 juillet 2024. OK donc déjà wana to zala wana bana nzambe ba oyebele et puis biso atolinga musique na ye musique ya nzambe ndenge to bengela rango to zala wana pour nous soutenir ye aza parmi ba chantre de Dieu ezake bazo mema relève bazana relève déjà la musique mais siko côté la musique chrétienne to yebi ba Charles Mumbaya et si ba kenda batika biso o ezake azaka ko sangisa ba artiste nyonso bango pe ba betwa sérieux wana mingi na yebaka musique chrétienne mutanda ko betsa même ba artiste mingi awa na ba stade des martyrs izaka sango malamu na ba prière na bango bazaka bando sangisa biso awa et puis mutanda ko sangisa ba artiste mingi baza toujours ensemble zaki frère Charles Mumbaya mais le lois a sauté je crois que et aux a paix bien na yebi que président et ba artiste nyonso c'est frère Patrice Ngoyi Musoko parmi ba artiste wana bango pe ba soutenir yé pour azara na kata structure wana azara entre secrétaire babilo mo ndengwana donc soutien et ozala na ba artiste chrétien nyonso pour na yebi que baza ensemble et puis biso tout ozala wana ba journaliste pour nous accompagner événement na bango eza bien pour na ba artiste na biso faut ko encourager bango eza mbali boso mais peut-être na musique chrétienne à cause la artiste ya liboso o yemo kazo oser na stade des martyrs Moïse Mbi et Pazoya. Oui, tozala wana. Baza ba chantre na biso oyo ba sepelisa biso na musique ya nzambe ya kitoko ou bien musique gospel poto lo bango bien. Il faut to soutenir bango. Bango pe baza ba patrimoine na musique gospel o ezaki ba sa fierté ya musique na biso mais ya musique chrétienne donc faut to soutenir bango. Ngapena naza de cœur na bango et puis na ko senga pe ke ba na nzambe nyonso bien ba congolais tout bah soutenir le stade des martyrs. J'ai toté les mains pour quelques salutations. On est presque à la fin, chers téléspectateurs. Il y a Théo Zambrota, je te salue affectueusement. Nous nous des Mikandems et cosmétiques d'habillement dans la commune de Bondalungwa. Moulat ici, Elibope, welcome to Kinshasa. La petite sœur nanga propre depuis Turquie, Blessing Moulois. Toi-même, tu sais, loin des yeux, près du cœur, la famille est le sacré. Na monipe les sous venanga Igeloville, en ces quatre déjà, il sera à Kinshasa. Na pesi, bana kine tout mbote. Bo s'abonner massivement na Congo et c'est officiel le plus aux télévisions. Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ba mote na yo na batu tout batalio à travers Congo et c'est officiel plus télévision. Na pesi mbote na Jean-Flix Bassasal Bassanda Dantel depuis Mikila Poto na pesi mbote na Maître Christ Cicéron Bakumba Bofa ya Psaume 35 oyo le 30 juin balobi biso nyonso tozala na terrain ya mama yemo balobi trophée lipanda biso tout ozala wana donc biso tout ya belé surtout bana commune ya Kinshasa bana lukunga ezala ozala na chango oyo pe oya et ozala bien pour participer na événement to célébrer pe 63e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso donc Maître Christ Cicéron Bakumba na pesi mbote donc tozala wana le 30 juin et puis na pesi mbote na Jos Bafoala mobala pembe mosi ya pembe bébé ya pembe motema ya mama Flore na pesi mbote na Iget Zemanga depuis États-Unis hein Evelyne Nzaba na États-Unis Charlie Jérémy Yoka le potier depuis États-Unis na pesi mbote mon cher la voix Jérémy la voix de Kinshasa la voix du Congo la voix d'Amérique na pesi mbote place aux ali na pesi batuto balinganga mbote Mike Mwamba et puis batutu oya bien o tozanga na bango bien o tosolara bien na pesi bino mbote merci beaucoup. C'était BG Manda l'international alingaki kaka a expliqué na opinion bato bazali ko sala ba débat donc bozwa
ba partie ou ya émission bozo ba image bosa siko débat bosa la débat mais boye ba que Mike Kalamba rozana stade de Martyrs boye ba que Moïse Mbi pas zoya Félix Oazé quoi pas zoya donc débat il a fallu na faire et continuer pekaka biso to linga bongo débat wana faut to continuer yango nde matsa musique il faut ezala polémique wana ngai na sepele pina za ko encourager bango bo polémique ke bata fali bo boya pe bata faire pe bo boya bata fali elengi nango siko yango wana ndule ekende siko biloko fali apporta pe na ba galope na aigle ta et pas ba vienne ya wenge moto pa kufata lelo fali za weza ba fanatique pe ba continue jet kasi de tant ba fani siko ya ba warrior ba beti be ta ba golo be ta et les gars siko rafale za mo belé. OK. On se voit prochainement Armel Berlive bozo marquoir biso to kena biso to tigelio yozo no marquoir très bien bat pe bota biso na sima musala et osam ba boza bien calme boulot osala makitoko et aussi la mukolonini marquoir et aussi la mukolonini jour faire à beta ki bozalaki mais balobi na sima awa batu bazalaki te oza musika pe nozoloba makambu est-ce que ezoyoka na mamu ya zoloba oza tellement likolo makasi donc moi to lobiso ezate olobi baboyaki pona bino ozali osala boulot Ah ok, 5 sur 5. J'espère que boyo qui sope boyo qui te ils ont problème te. Je crois mambo biso to lobaki y a un peu ba technicien ba lobby. Donc le ministre avait refusé, lui-même l'artiste aussi. Asengaki na ba fanatique nae na sima a ba komate pour nous protéger patrimoine. C'est très important parce que le Congo va écrire l'histoire à travers Marquoir Oyo. C'est très important. Pour tout à la vidéo, penanengeleka. Ndeni na République démocratique du Congo, biso to rozanga Marquoir. Moko weza na coltan, moko weza na ba minéré. To zanga lora boy. Fola. On se voit prochainement. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bah, l'ingambo kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.